nanga epa ba mama nyonso oyo bozali na est na biso ya Congo. O bazali ko rape bino, baza ko kata bino mabele. Baza ko sala bino makambo ndenge na ndenge bozali ko lela wapi mibali na mboka oyo. Na yoki ko lela na bino, mais il y a encore une chose. Bobosa na te. Nzamba zali kaka nzambe, nzamba yo kaka ko lela bana na ye. Mais aussi longtemps qu'il y a encore 7000 personnes au Congo qui n'ont jamais accroupi devant un président. Non, nous va tout le misala sodomité. Maman, longola pinzo na misu. Il y a encore de l'espoir. Na yebi ete biso no simba na Congo mobali moko suta ko to na musapine na likolo. Aya kolobete biso mibali ya mboka oyo. Soni yango ne kono ko mata na bis. Mwasi aza na zemi. Mwasi aza na zemi na yo tata boza ko wela kitsa ko vanda. Soni pona komona ete mwasi aza na bebe yo tata oje kowela kisa liboso na pembeni na chauffeur et puis mama na mwana kuna na sima na mukongo azali kolela bino batata bovandi vandi na bakiti. Soni pona komona ete mama lobi yo pe tata ozwi mbata pa obeti kaka boye. Soni pona komona ete na babis bat bazali kowela bis mibali nyonso bakotaki basi batikali na sima. Keni na bamboka nika bazambi, keni na bamboka nika baafrika du sud. Kokota na bis baza kozela basi d'abord bakota kovanda na bakiti basi d'abord bavanda biso soni biso zali te. Je regrette qu'il n'y a aucune femme azali koya na chaîne awa waya koloba makambo azali koloba solo soki Kongo eza na mibali to eza na basi. Non, Kongo eza suna basi te parce que biso mpe mibali tokomi na biso mpe basi bakomi koya kotsukuta biso na misala ya homosexualité. Biso nyonso tokomi sodomisé. Parlement moto koya kodéfendre peuple sodomisé. Département de justice est pour défendre le peuple, sodomisé. Bah continuons ça pour qu'on le va être oh non. Tout le monde a dit ça. Département d'éducation nationale, bah école les ali sous-souté, bah la va qu'on kununa bala. Mais il y a des gens qui bon, bah sénateur bah sinon qui chèque, il y a millions de dollars. Pour la cosa la réflexion école mais pour la construire école asika. Bah kokata mbongo nyoso tina suka baika kotela biso quelques baba yango pe tulona na sali yango. Bango moko basali sur ma compagnie na bango ya secret na sima pa lo wa contrat auto pesa na compagnie XYZ. Mais ils sont derrière toutes ces petites compagnies. Bango ya basali sur baba yango ni basali yango balifaki. Non, bango na lokota baba ya nkondo wana mfuma wana ezali après les bana ka bavana na kiti pasuki. Comparer ba école ba belge ba tongaka, comparer ministère de l'éducation nationale ba école ba zo sala biso. Bako ya okosa biso to signer contrat na UNESCO ba bourse ba nini banani bazali koza ba bourse oyo bango na bango ya de ces bourses za pona ba congolais et comme na ba pays musu bazali ko bénéficier nango to za na Washington na to ye ba bourse ko banani bazali nango. Yaka na Washington, yaka kota la même pays na biso toza même na bâtiment moko ya ambassade te. Pendant que tozaki na maison biso moko, tozaki na bâtiment administratif ya biso moko. Ni bâtiment moko etikala te. Tokoma ko louer soki na 5e étage na fimo building moko place bâtiment moko ko ya na bango. Solomisé. Mais biloko oyo, ngana pesi ka introduction, naza senga bandeko nyonso oyo tokolinga biso ko résoudre problème oyo na ndenge na biso ya komeka mpe kosangisa mayele nyonso tokoki kozala yango ya koyeba estce parlementaire basénateur oyo biso totaki na bakiti te bato bazali kofaire ke pays nyonso ekomi sodomise. Soki réponse ali oui, yo sénateur nyonso place nyonso ozali kosala na yo campagne te. Osali campagne
malamu ezalaki obandiki sénateur yango na date ya lelo oyo ti bajour eza koya. Mais soko osala yango na mois passé place boye kozwa $20,000 kuna, place bayei konzama kuna, kombo na yo emonana na baélection te, parce que biso tokende chaque village kopublie ke ozalaki sodomisé. Wende maloba nga nazalaki nango ya suka, tika nzambe apangola basere na biso nyonso, tika nzambe apangola pinzoli na misu na bino. Est toyeba ezali koleka kuna, mais vous avez encore vos oncles onanu bameki kotsukuta bango na misala ya sodomisation te. Mais pour le moment je regrette bokonte na mobali moko te aza na pouvoir kuna, na bapoliticien moko te, na gouverneur moko te, na ministre moko te, na sénateur moko te, na député moko te. Tous se sont sodomisés, tous se sont sodomisés, bango nyonso bazali sodomisés. Oyo azali contre maloba nanga tika sala nga face à face. Biso nyonso mutolo na biso eza na mboka wana, makila na biso etangela na mboka wana, biso nyonso tozali mibali, tozala bangonga mibale ebetaka bamusukutu ngonga na ngai ebetaka nango koleka bango. Avula ntene papa dea na fulukutu napesi bino mbote mingi, natonde bino poka welamu, bapapa ndompe, bapapa nyonso bozali na line, napesi bino mbote mingi, bandeko na Kongo na moni bino boza na baline, memwana kosa bino ezali te. Tika nzambe apambola bino ndoto kuta lisusu lundi prochaine. Ngai frère na bino, ndeko na bino moumu na bino l'impresario Joachim Zambwana, nasili ko clôturer émission nanga oya. Les politiciens congolais sont tous sodomisés. Alléluia.